yeba konika na mino na yo oyo oswara na moto opesi mbote bukusola munoko elongo a eke ti na ngambo alors ti 17h 18h dak nazaki na rendez-vous na kingani France kwa ka erwana non na basi mususu eza karaté o propreté soki ndenge non bon eza mususu eza malade eza nango karaté eza nango kate fela luka non à la longue oyebi te oyela secret biso c'est ça mai na yo ya pio unsami malamu ozosukola. Ouais, bonjour Paris, bonjour monde entier, bonjour bafanatique tout ya Julia Bolo babi réalité au top nde makambo babi Julia Bolo de retour ba tout balingaka donc azongi déjà bafana nga tout ba sepela na Julia Bolo bonheur tout notre yango kena donc makambo déjà nde ezongi na amour news donc babi amour news ya mon vieux à moi babi lokolo to kula boss talara babi vieux na vraiment wana ya kati et pourquoi pas à madame balobi la reine Omba Adeline donc babi wana vraiment donc yende makambo mikolo babi dila koto karaté ba makambo ngande solution donc babi makambo nde mikolo eza koto ye vraiment motema ya papa maestro kanto seko babi donc ye wana vraiment nde motema ya maman Adeline. Et je suis là avec mon invité balobi Patricia Soumanta babi yende vraiment mikolo na internet ça la succès au saranate babi Patricia Soumanta nde makambo. Donc tolito solana moi vraiment makambo était la côté propriété à basi tela kaka babi basi vraiment au comment on appelle que non moi c'est mukolo mais aza propreté moi c'est mukolo mais zo mona zo bimana mobali vraiment mobali azo que vraiment bien te babi que non maman on azo pesa batu ba solution azo teka ba kisi ya bokoko ezo sala que non ba fille base la vraiment moi na moi propriété ba papa pena pe bo pilikiti wanzoto vraiment ezo ngatala ka vraiment bonjour Soumanta. Oui, bonjour maman Langaye. Ndeni santé? Oui, santé kimia na ngolo nzambe. Ouais, maman Soumanta babi telaka yo nde mikolo yo ba solution donc babi makambo eza koto yo. Surtout ming vraiment tolito banda émission na biso ming pena ko pesa ba conseil ming pa ba fille parce que ba papa ming bazolela surtout ya libanda. So comprendre moi ça zo intéressé ming kana makamba boulot ba nini mais vraiment makamba yo mo pena na kati kuna vraiment donc azo zongo vraiment temps ya kosalela yango te o comprendre ce que pona yo vraiment babitalaka yo nde mikolo makambo talaka mpo ba conseil esala biso bien. Oui, en tout cas maman Langaye na likambo oyo ya basi eza pasi donc miso bazo comprendre miso ba comprendre te omoni tango déjà babengi mwasi il faut koyeba ndenge nini ya kosimba nzoto na yo. Ce qui est mis nzoto na otene mto simba nzoto na azate propreté ya nzoto eruti na ngo karaté o mama kingani non ezana no yo moko nano personnel obi ki naza mwasi isa na basi mususu awalamuka na tongo yi awelika kolamuka maluki biloko olia awelika kolamuka mbala moko ye wana ma copine abinda libanda na lipota akangi na tolo wala za mode nini wana mikolo mwasi tango olamuki na tongo na kati ya ndako na yo ozala ndako bapara ozala ndako ya libala yeba konika na mino na yo oyo oswara na moto opesi mbote bukusola munoko elongo a eke ti na ngambo soloka moko na ya munoko soki na muna tongo osi brosse na yo osimbi o brosser mino na yo avant olia il faut brosser mino na yo so brosser mino na yo miso kosukola ela bango pasi bakomi po asuko faze yaka ti 17h 18h makambo ezo régner mingi arozera ti 17h 18h dak nazaki na rendez-vous na kingani France kwa ka erwana non exi yako sukola reta pa mwasi ça la non erosake olumba solo mwasi okoki jamais causer sur ti 17h yaromba yango ekarami otoni so ma ekarami kene somba au pire osometa au pire moko pour l'examen de l'année surtout ozala moi l'aise si le temps mai ebima c'est ça il faut se connaître tout nous attend tant on a tango il faut une brosse no brosser au côté douche avant tout au côté douche mais maman Soumanta il y a ezasuna na ba fille mususu mais azalaka na ye propre mais surtout quand on couche dans mobile na ye ayoka ka vraiment elengta azoyoka ye mai azoyoka ye soki ndenge ni donc esalaka nini po esalaka no ba fille ba koma
bon eza na basi mosusu eza kaka te o propreté soki ndenge nini bon eza mosusu eza malade solo mosusu eza malade même solo ya monoko mosusu mpe anikaka monoko ne aire nyonso anikaka ngo kitoko tellement mino ezongenga mais oposa pembeni azobimisa odeur mabe wana il faut aluka badocteur baminganga oyo baza wana mpona misala ya minu ya monoko ya solo ya nzoto de bakopesa ye solution mosusu eza ya nzoto ya salite kaka yebi kotala omoni mosusu ekozala ta mosusu asokoli yo moni asokoli mite moki akoti kaka babimi akoti kaka bimi eloni yo okende osala kuna na douche eza te tolobi teke okende na douche okende kovanda libele bando ovanda kia onika non mais konika yango il faut za na gant na yo so oza na gant te linyoka basala yango mpo wani nayebi ntango akala kutu tobandi konika bamanyuka oyo ya bakasi ya basingasingasinga wana na kibolelo tolinga kosalela yango susu te mpo makambo echangea mindele babimisi biso makambo ebele banyuka ya ndenge na ndenge mais mwasi il faut za na gant na yo okokota moto amonika osukoli olaso bimi mais oniki nde bien te ntango oniki bien te donc na banzela wana nyonso tu wana nde ezobimisa odeur mpo onikaki pressé obosaniki konika banzela oyo ebombaka salite mpo nde toza boye tosala banzela oyo ebombaka salite oyo azangi yango lokuta biso tu toza bongo mais yeba ndenge ya konika nde nzoto na yo na banzela nyonso tu nabengi yango baterasi nyonso tu oyo eza na nzoto nika yango mpo elongola solo c'est ça. Ok, merci beaucoup. On est en train de continuer. Hein, Babi, donc, Madame Omba, la reine Omba, donc, Babi Julia Bolowaye, Tela Kaka Moussala, déjà, donc, Bandaki, et derrière caméra, on a mon Babi Jojo, donc, Babi Jojo, Yende, Makambo Mikolo, Takaka, Hamburg TV, donc, Babi, Makambo déjà, et Bandi. Bon, maman Soumanta, on a au PCB explication, d'engue, Batu Bakoki Kosukola, Koeba Kosukola, Kosa, Nazol, parce qu'on a sens que non, Batu Oyo Bazalaka, que non, Azo couché na mobile, Naïm, Azo Yo Kayende, bien. Vous comprenez? On les a rappelé qu'en a sens, il y a kosukola bien te, to ezalaka, eza maladie moko boye to eza comment on appelle ça? To eza ndenge kaka ya mutu, tam so bimi na mibale bele na yebi nazo yeba pena ndenge ya ko. Bon, mama na yo ki question na yo. Soki to ke penza wana eza kaka te o maladie oni non, eza ka bongo te. Donc omoni mwasi il faut koyeba ndenge ya kosukola se ya nzoto na yo. Mwasi mosusu akosukola ngo mbangu asukolaka mbangu bongo esili yo na tutu alata bimi non ntango mosusu secret ya se ya mwasi eza kaka mai eza nango kaka kisi te eza nango kaka te ifona luka non à la longue oyebi nini te oyela secret ya biso basi eza mai na yo ya pio onkunzami malamu ozosukola na se ozosukola il faut osukola ti oyokaki mosapi na yo ekangami mosusu azosukolaka mbangu bongo amonika na sukola esi non il faut sukola pende ozokotisa maboko mosapi na yo okotisa oyo mokuse te okotisa oyo molai ozokotisa ozobimisa salite ozobimisa ate ebimi yo continue kobwakaka mai eosalaka nzoto na yo ekangama suko nini cause nini eyelaka bafille mingi oyo basalelaka lemsu du genre ya bakisi oyo ya bokoko parce que bafille mingi bakoma nazoyoka nini te akoye kosomba bakisi oyo bamama nani nazoteka boye nini boye est ce que ezalaka bien to ezalaka mabe mpona koutilize yango trop epa basi. En tout cas conseil nakopesa basi nakopesa biso basi mpo nga mpe naza parmi basi wana en tout cas bolanda kaka te mama moko boye azopesa kisi boye mama moko boye azosala boye bosala keba makasi wana eza conseil nazo mpo lelo okende apesi okisi otie okangami yo wana okeye apesi okisi otie okangami ala longue yango ozomona maduso basi mosu etikali polele ete ya kotia bakisi ya bokoko wana maduso etikali polele ata akebe mobali akomuyokeka mai mobali azokeka bodo omoni po alingi kaka mama kingani en tout cas conseil na kopesa na basi ba mama ba jeune fille
botika kolanda o mama kingani eyende akosala nga boye po nzoto na nga ekoma bien po mobali wana alanda nga à la longue bokoregrete vi na bino. Secret eza kaka moko, mai na yo yapi yo osokoli se na yo omona ke te. En tout cas mama Patricia ayebisaki nga makambo ya solo. Oli ya kolanda bamama wana bazopesa bino bakisi ya kotiaka na se, à la longue bo risque bo perdre mabala, mobali akoma kokoluka mwasi mosusu ayoko mai po bozolanda biloko ya kotia na se makolo yango nde ezobebisa basi. Ok, on est en train toujours de continuer. Hein. Balobi, donc, balobi, madame, la reine Omba, donc, babi, la reine Omba, il est vraiment ma cambabi, Julia Boulwaka, Kayo Moussala, toujours. Maman, Tolito, sauté un peu, maman, Patato, sauté, non, et place, on a vraiment, ya, basi, on a déjà beau comprendre que non, ma babi, excès à beaucoup, qu'on est, ma bé, excès à beaucoup, mais beaucoup, que ça rend un peu moins bien parce que, mais excès à cause, la honte, chaque fois, ils a rendu ma bé. Tolingi ko toyeba encadrement ya basi pa mibali na bango parce que comment na mobali boye aza na bien mais ozo comprendre que non mwasi azo ko encadrer mobali na yete ezaka manki ya nini omona que non mwasi ko encadrer mobali te ezaka nini que non mobali azo bima libanda pas ozo encadrer bien te ko pesa tolina ba. Oui, en tout cas pour na basi oyo bazoyeba ndenge nini ya ko encadrer mibali na bango te. Kwa kadre mobali eza nango eloko moko ya mokie basi nde bazolinga kosalela yango te baolinga kotosa te yango mibali bazokima. Omoni mwasi soki deja oza na ndako na yo ya libala ntango deja obali yo moko ozwi décision te nga mpenza suka yango yo na bali na kofanda ndako na nga pour le meilleur et pour le pire. Alors tosa vanda ntango ovandi na ndako na yo il faut koyeba naza na mobali na ngai. Mobali na ngai aza na ba besoin ebele. Mama kala ezaki soki alamuki na tongo ilo aliboso autia mbaine ma ya moto atili ma ya moto abike mobali papa sukola ma ya moto atili ma ina kosukola asukoli mobali asuko amemeli cantine peut-être na douche mais ole komaka papa maka yo mo halembi na ngai maman ba pesi ba réseau babike no bakoma obaye papa makambo mabe peleki. Bon omoni eza na mibali oyo babotama na bomba bazalaka mabe. Kasi eza mibali oyo babotama bazalaka mabe. Eza pe na mobali oyo aza mabe mais oui. Omoni siko. C'est ça. Donc yo mobali akoza mabe. Mobali akoza ni mabe. Mais yo salaka makamalamu po makamalamu wana na ndako nde erotina mobali no azongela kaka yo. Eza mibali o babima libanda abimi alingi pe mwasi tango pe abali pe mwasi libanda. Mais afana mwasi on amoni ke ete mama bana ngai aleki na nyonso mais azongeli yo pe. Omoni po nini nyonso ya ndo sala ya mabe. Aola na basi libanda azolala ka ba 2 jours 3 jours libanda yo ozaka wana ozaka soumise. Ozo saeleka ya malamu papa kolia nini papa lingaka sombo papa lingaka mboto papa ozo saeleka ya malamu papa oti mosala ye olongoli mo veste wana olongoli mo chaussette olongoli mo chemise oseli mo elubu na ya lingi omona ke ata papa kei na ye tebi ke bakendaka wana eza teke nazo kotela bino papa tete bosaka biso makambo wana to yebi makambo na bi bakendaka mais sokaza yo ozongela po nini oza soumise. Ok, merci beaucoup. On est en train de continuer. Donc, mais nazo qui appelle la papa moko ebisingai ye vraiment eloka koma boye là. Moi si na ye vraiment makambo wana kuna koka ngol suti. Ba position vraiment neti boye makamba mbetu pena. Azoye bango te mais maman ngo parle na biso donc na li pena ke no yo aider bango na ko aider bango na ko ndezela ka mo ba conseil ça bango bien. En tout cas namala o azolanda ngai na kosunga yo kosunga malamu mingi. Omoni mobali soki akomi kokima na mbeto eza penza malamu isu te seki wana pena ezokende na kokufa pe bajon bakunzi yango. Donc koyeba musala na mbeto
eza nango kaka te il faut o sala mosala moko ya makasi eza kaka te il faut obalola kaka mobali abaluka so non 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 eza na mibali oyo akosupporte kobalosa wana na oyo mpe akosupporte yango te eza na mosusu obalosi etina baniveau wana yo momitata bato te bakolanda yo il faut koyeba age nini mpe ya mobali no aza nango tu vois yo ozomona basi mibali bakipasu age te mo bakoma kolingaka bongo papa moko kuta mokolo wana yalii kaka keno atie pena makambo na age me yo osalela kaka mais bango kasi bazokufa likolo baoja na likolo te eza na papa moko nga nayebi na mwasi moko boye mpe oyo nga nayebi jeune fille babimaka toyebaka te mais nga de na suspecta bango oya kotomeni quelque part papa kufi likolo ya mama jeune fille akimi mais biso toyebi ye ata akimi nzambe afuta ye mpo kobalola wana asaki tata na eza mabe ememi tata na liwa achaki mbongo na njeka seko ebomi eti atalaki age na ye te il faut kotaka mpe age te il faut kota age eza mpe na bajeune mosusu oza jeune boye mais ozokoka no mpe mosala te ozokoka mpe eloko te bapesi yo mpena tshombono ya kitoko bapesi yango ya bien mpenza mais okoka kosala yango te eza mpe na basi kani olobi mpo na mama na biso wana tala kokeno gauche à droite te olaboma mobali na ngai nasasi wani akufa non okolala olali na yo kaka mais tikela ye makolo panzango kaka ndenge ya bien ntango ye aoza na kati yo kosala te ke obalusa ye makasi makasi soki asala soki nini non donc yo sale kaka malembe je te dis maman omoi malembe wana eza te lokolo nde esala non awa nde esala eza likambo ya awa ozomona donc ningisa yango kaka ozoningisa yango ndenge ase mpo kotuna ya ti robe moye mama na songo makasi eza te naoza na émission na osala kaka mpo na yo mama mpo nalakisa eloko nini okosala mpona mobali na nakolakisa yango oui donc malembe kaka ozobalole kaka malembe omoni ana obalole malembe wana esala mingi donc bafese na loketo eza te ote lokola ye libima libanda nga mpe nakobalola omela mpe mapamba mpe papa kimi lisusu amosa ozonyokola nga ni nzoto longo akitisi yo mpo olinga osaka makasi mpe ye lokola oke libanda malembe na osala émission mpo na yo mama esunga yo na ndako. Ok, merci. On est en train de continuer toujours avec la reine Soumanta Balobi. Et pourquoi pas aussi, je salue aussi mon papa chéri, babi papa Floringo Matalara, babi Julia Boloa déjà de retour. Et pourquoi pas à mon vieux, à moi, babi Yada di ma vungule. Merci pour le conseil. Et toujours donc toujours Kobakaka avec Patricia Soumanta. Patricia Soumanta, question à ngai osko na tuna vraiment. Et ça que non. Le lo yozo maintenir ka kozala parce que za femme mariée non babi que non Patricia Soumanta za pas na ye vraiment le lo yozo maintenir ka kozala yo Patricia Soumanta secret na yo vraiment ezani bon ngai nazaka nga kano lobiana donc nazaka nga po naebi kosala kosepesa mobali na nyonso oyo esengi mwasi asala yango bela bandima bakoma ozwela mobali kisi akepa marabu moko boye akepa mutu moko boye te mobali na ngai namoni keno azokima nga mikolo mpona eloko moko boye donc mpona alingi mwasi mpona alingi osala nga boye siko mpona yo kopesa bafille wana bazalaka ndeti lesusu keno azwi problème na mobali ne susi nezaka keke mona mutu moko quelque part conseil bon mpona wana en tout cas bamama bajeune mpe bana eza malamu te nakoki koautorize bango bakendaka kaka bongo te non c'est pas bien bato wana oyo bomonaka wana oyo bapesaka basalaka te mpo mobali no azala boye fo osalaka boye mpo osalaka boye kenda bandako na bango misu babala te so okenda bandako na bango misu babala te mpenza
bolanda ba conseil ka ya mosusu te même ti ndenge tozalaka boye bien sûr nazoloba bozolanda ngai oyo yo omoni ke etouche yo yango nde okanga oyo omoni ke te personne alobi na ye bien te oboyino ezalaka kaka bongo biso nyonso tu même na église ezalaka même bamama ya biso bapapa ya biso ezalaka azoteya yo aoconseille yo mais mama akoconsulte mosusu mpe makambo ya bien ta mosusu mpe apesi yo conseil na makambo mosusu orke abebisi yo nde abomi libala na yo mpe na détruire nyonso tu ya yo tu vois donc na conseil oyo na mateya ezalaka oyo oyoki ya motuya eza mpona okapte okangi oyo omonike te oyo eza na yango yanga te otiki en tout cas na opesa bamama na bajeune conseil botika makambo bikendakenda bolingi kokende mpa bamarabu bolingi kokende mpa bamusulman ote musulman wana asalaka boye akangaka mobali akokanga nzoto boye na boye en tout cas eza bien te mpo na ngai kuna koconseille bino bolukaka na bino kaka elonga nzambe mpo en tout cas libanda ya nzambe malamu ezalaka nango kaka te donc na kati eloba nzambe nde ocomprendre makambo ebele mpena esalake ovanda bakoko na biso bavanda na mabala basimbaka kisi te baluka bamarabu te non bandolukaka elonga nzambe donc nzambe nde basalake ti bafanda na mabala na bango bamerite yango donc conseil kana opesa bino eza kaka moko nzambe nde aza mokonzi ya nyonso donc bolukaka nzambe. Ok, merci beaucoup. La conseil de maman souvent t'habite Luka Nzambe donc babi yene vraiment makambo talarara sans Nzambe pena mo boulou et on est déjà à la fin de cette émission. Je profitais à saluer ma maman mon babi Amina Taboloa et pourquoi pas à tous mes fans donc batutu balinga Julia babi les lots déjà donc bonjour déjà l'élément on a pourquoi babi Jojo ye on a vraiment dans ça la biso que tous ala ke non talaka à rapidité vraiment zali donc na Hamburg TV alors Hamburg News talaka ba bien mo bandeli zo compliqué mais et kota nango moi ba salutation maman souvent talaka to comme vraiment oui merci beaucoup bon na pesa mbote na famille nanga mobimba famille Sumata donc na pesi papa na ngai Roger Sumata na Allemagne na pesi mama na ngai iteke isika moseka moi ça pembe aleki ntaba na elengi na pesi mbote maman mon chéri na pesi maman nanga Marie Vicky Longomba donc yende makambo donc babi pesi loko zeloko na pesi ba fan nanga o balingaka ngai na ba o balingaka ngai te wana bino nyonso na pesi bino mbote belé donc numéro nanga ya téléphone eza plus 243 89 21 42 608 plus 243 89 21 42 608 wana soki bobengi ngai bozwanga donc ngai moko nde eza te boleka na nzela moto non bokutana ngai moko Patricia Sumata c'est ça numéro na wana kaza pe numéro WhatsApp parce que banda mingi oui numéro na ngai eza ya WhatsApp donc numéro na ngai yango wana vraiment on a la WhatsApp. Ok, merci beaucoup. Donc, comme nous sommes vraiment dans Souka, Talaka, Kababi, Julia Boulwa. Toujours de retour. Et je profitais à saluer Babi, mon vieux. Mon vieux, mon cordeau, Babi, cool la bosse. Donc, Talaka, Hamburg, TV, Nemakambu. Donc, Hugo, Awa. Et pourquoi pas aussi, à mon vieux, à moi, Babi, Yadadi, ma vungu, donc, Julia Boulwa. Déjà, Zongitara, Bano, Pese, ba conservité. Donc, nazongi ka babi bo s'abonner trop na Hamburg TV toza wana makambo nyonso ezala bien makambo tout ya bien ezali taka toza na la reine mère babi Omba donc la reine mère Omba Adeline donc babi makambo nde eza wana tala kaka makambo vraiment ezaka awana Hamburg TV abonnez-vous massivement abonnez-vous